ekulusu ye alobi likambo te kasi mutu na nga na se makolo wapi tokokana na lokola mokonzi na ngai te ezalaki bongo ezalaki bongo pa nyonso wana kolakisaki likambo eza na yo loposo mwindo likambo bapesa biso to simba yango makasi tolonga nango ndenge tolobaka RDC ndako ya tata Kimbangu Afrika eza nini lopango ya tata Kimbangu babe ekota te kimia ekota tobatela mboka na pesi na papa Benza kendo vana na yo papa. Merci papa kopesa biso nzela kolanda pe koyoka maye malekaka na 5 mois na mokolo na lelo tokolobela mingi na makambo oyo papa alobaki makambo kobina na ntitani na 5 mois ndenge bapapa bafandaka awa mokolo wana ezalaka na mokolo na yenga tokoti ndako ya nzambe ebimi toke na tribune kokoma na tribune kuna titani ebandi pe kotala bapaya babimaki papa yango bazalaki plus de 16 bango nyonso bamindele balaki ba français na ba belge bayaki na cadre ya tourisme pamba te bazoyoka sango ya nkamba pe bada koyoka sango ya temple ya nkamba nde baya kokotala ba protocole bayambi bango bamemi bango epai ya bapapa bapesi mbote bapapa bango nyonso misato bazalaki bamama mpe bango nyonso misato mpe biso bana na nsima mpe na bambuta nyonso wana titani esi ebandi oyo toye kovisite kaka nkamba toyo kaka na sango mpe kotala mpe temple oyo tozali koyoka sango na monde mobimba toyaki na mbanza ngungu tomoni ete musika mingi te na nkamba yango tokomi mpe tokolala te tozokozonga na biso nsima papa apesi bango na baprotocole batambusa bango entre temps bazotambusa bango papa bapesaki consigne awa na cuisine mpa papa Gracia abongisela bango mwa mai na mwa eloko ya kolia avant bakende batikala kolia bavisite temple bakoti na temple na ntango wana bisika ya kotala ya Yerusalem ezalaki mpenza mingi te mpe wana carte d'Afrique esi ebimaki bavisite carte d'Afrique bakoti na temple siko ntango bakotaki na temple baprotocole bamemi bango ti na tour ya ngonga oyo ekobetaka bango bakomi kuna donc sikoyo bango baza likolo biso nyonso ndenge nyonso ezosala ezotambola na se baza komona ndenge defile eza kosalema ntango bakiti nzoka nde ntango bamataki na likolo kuna titani ntango ezo kosalema bajeune mosusu baza kobina na nsima faki oyo bambuta baza kotambola na ndenge esengeli sikoyo ntango bakiti baye kopesa au revoir pa bapapa po ete baya kolia mwa eloko bakende
Papa a tourné, papa Fumalo, papa Dengda, c'est bien passé. Ah, c'est bien passé, mais ce qu'on a remarqué est que des chrétiens sont en train de danser. Ah. Papa Fumalo, ça y est, pas si les Cambodges. Les chrétiens sont en train... Non, on ne danse pas, ce sont des défilés qu'on fait, la fanfare est en train de jouer. Non, papa. Non, papa. Quand ils viennent devant vous, ils sont chrétiens. Mais quand ils sont derrière la fanfare, ils sont en train de danser. Et leur modèle d'habillement, ça signifie qu'à partir de la maison, ils savent qu'ils vont venir danser. C'est comme ça qu'ils se comportent comme ça avec leurs habits. Ah, avant Fumalongo de Cambone Sala qui est passé dans mon thème. Alors, non, je ne sais pas, mais non, j'ai filmé. Encore, à filmer Alex. Voilà, devant vous, ils sont en train de défiler comme il faut. Mais derrière la fanfare, quand ils sont plus loin là, donc ils sont en train de danser, ils ont des modèles de façon de danser. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc, devant vous, ils se comportent bien, mais quand ils sont derrière là, ils sont des hypocrites. Fumalonge salakaye passe minga talsui ti na poko wana tango si salibondeli pa fumalonga zaka micro eke tala likambo eleki atoyoki soni na likambo wana bino ba chaîne e bino ba tailleur bozo salila bango bilamba oye sengeli te na kati na Yerusalem toyebite batera ngo esa katemba yankamba bozo sala bana bilamba ndengwana ou bien bazoko kuta ngona mbanza ngungu ko yakolatila awa boyokusinga isoni ba jeune mama wana mundele wana Alexi penza papa Fumalongo ndenge soki to komi liboso ba papa to komi droit mais soki to ko balta surtout côté fakir po donc mawa Alexa ke pena papa Fumalongo papa Fumalongo azwaka parole na pokwa wana pwana ko silisa libonde ke boyokusinga isoni boyokusinga soni kasi bozongela lisusu te pamba te prochainement soki bozo continuer kotambola ndengo wana ke boye na ndako ya Nzambe na bilamba na bino ya mabe pwite boya ko bina awa ndenge kaka papa na ko lobela na ko compliquer bino ko compliquer wana te quand bozo continuer ko bina na ko pesa bino na bato ba bina ka penza ke te mpasi bokomona wana eleki kasi loko mpasi salamaka ke yenga wana pe landaka wana ye moko papa dange nazo sala observation et ba jeune ba continuer ko bina ndenge kaka papa ele ba uti koloba we papa ndungi papa dange da tindi surveiller kende ko kamatala ngai bana wana baza ko bina ba yeboy o papa toza ko bina te mais toza ko tambola na ndenge senge Fumalongo pesaki kanda donc bango nyonso yo baza ko défiler na ko benga bango te kaka bino na pexi bino de et puis boza ko reposter et que boza ko bina te ok salaka yem passe a pexaka pe na Kinshasa na bana oyo bakobinaka biso ba jeune toujours ba jeune oyo nkamba papa Mfumamlongo papa Diangenda asengaka na papa Bobe eke landa ba mama wana na lobite ke ba effacer poso na lobi kake ba effacer bango ba kolekisa lisusu kofinga ngai
Donc, que je suis en train d'encourager les mâles. Mais, jouer la ngaï film, on a copié yango. Copié yango. Biso peto tikala na yango. Na tina na défilé to mabina oyo to binaka na tango musique etali kobeta. Yango tokoyoka ndenge nini papa Mfumalongo apekisaki na tina na mabina na kati na lingomba. Mais suka na ya azokolobaka ete tango bino bozo continue kobina tozo teya tozo yoka te. Tango bako kamata bino ke bon tokende kobina ndenge ya solo esika bakomema bino boko yoka mpasi ezala ba jeune garçon ezala ba jeune fille. Tolanda aloba papa Mfumalongo. Soko na alubaki na bino bankoko na biso bamoni mpasi pona ngumbo oyo bayibaki malamu ete biso tokobina kate soko baye na mbuka balinge bakanga bakimbangisi bazala kusala bango ndenge nini bako benga mokonje na mbuka ale yaka benga batu na nyonso tu baya tango batu mbuka nyonso baye bavwandi ale bakamati masanga mbila babengi ale mama yako mela te nakomela kate kwani no mela kate ate na mela kananga ite kenda pembeni bapese oyo ameli kenda kuna ale basilisi baoyo su bamelite sikate bakuluba likamute bakujila bao sikawa bobeta mbunda bakeo kamata mbunda babandi kubeta mbunda ale botela mobobina te ngana kubina kate kwani no kubina kate omeli masanga te obinite pana nini ate mutima nanga ilingi boy tango basilisi mboka kabane biteni misatu emi bale pardon bada tango wana balubi baoyo se babina kate bazali bakimbangise bazali banani ebiso ali banani tobina ebie mokolo mayenga na kimbanseke na lingi ne batu bayibete solo bisu tokumi ndenge mususu na tina nini na oki bakonji mingi balubi ete tango tu balingi kutina batu awa na wenze malamu nde obina obiso bina kate kasi baya kutala bisu tuzale kubina balubi ete bango bazali lukuta kuna tango bakusala kantinta ale bango bakubina kana bango sika mpani baboyi kubina yangwana nde bazali kusala mpasi na bana na bisu oro kesoko to kanga mina mubeko wana bokuku kuteka na wenze pamba ti bayibi malamu nde tokubina kate kasi soko bazali kuforce bino nde bobina kwa nini bamona kabisa tangu tuzala kana ntsinsani obiso kubinaka yangwana balubina ngayete solo soko tomoni babine abe cette fois-ci ba mama banso soko babengi tokokenda kuyamba mokonji il faut bobina soko bobinite abe bakukanga bino mpona nini bo désobéir na ntsinsani bino bokubina kana bino esikasikawa na sika na batu bolingo kubina te tondi makubina tondi makubina donc sikasikawa banani bateka kara wenze bocha nani musapina dikolo o tali bana nangai meba uyo bateka na wenze ba bokisa misapina bino na monile bozali mingi bolingi bobina bien leta pesinga mubeko pamba te na matadi balubi yango na boma balubi yango awa balubi yango nde bakimbagisa bakosaka bakete bakubina kate kasoko bazali na ntinze ne bango bakubina ka donc mokolo mayenga bokomona batu mingi bakuja kutala kuna soko bajui vraiment ozalo kubina abe ba mama balaxi musape bakanga bino bondi makaya bokenda kubina pamba te ezali mobeko na kati na nguma na bisu president alubi bien batu malamu de babina kasi lukula bakimbangisa bango babina kana bango te kasi balubi te bango bakubina ka bango tokomona ka soko tokena ntinta bango bazalo kubina yangwana esika wana malamu de tozwa mayele nde vraiment mokolo mayenga ndatala dirigeant ndenge bokoleka défilé ngana lingi bino bozali mingi malamu de ndakisambe ebi manapai na bino kwate bayiba nde solo bakimbangisa babina kate soko boyote nde bana na bisu bokomona pasi sikawa batu mingi bakoyaka na ndako nangai papa pamba te na binite bakamati nga meza bokulu bakate
hoteli babotili yo mesa yo oteka te pamba te obini te sikasika bapesi bango mobeko tika bakimbangisa pamba te babinaka te balobi jamais bango bakubinaka nde otokenda kotala bango esika bakosala ntinisa na mokolo mayenga. Donc première démonstration ekozala mokolo mayenga bakotala bino kona Kimbantseke. Alors soko bobini eh bien vraiment bana na biso bakoteka na wenze boke kukufa pamba te bakutika bino te obini te ale bakangi yo pamba te ozali désobéir na l'état. Or que ngana lingi te pamba te bayi malamu biso tokobinaka te tokani. Merci. Naibite, papa pasteur, ceux qui vous ont la commentaire dans les camps, on a un message, papa Fumalongo à lobby. Naibike si bolobaki, mais ceux qui vous ont la commentaire, un message, oh papa, diange na utiko pesa biso. Na tina ya mabina, to lobby o yankamba, pe likambo mosusu papa Mfumalongo ayaki kobakisa na bandeko na biso ya bafaki na flûtiste awo na nkamba na ngonga wana mutu aza kobeta flûte mutu akobeta musique asi miso eteli soki miso eteli lakisi nini ameli nini diamba na 5 mois ezalaki sika tango papa Mfumalongo awuti na ndako ya Nzambe kaka mukolo wana aye awa na ndako ya mokoto Nzambe azali kaka Nzambe sika surveillant o batiaki garde wana alaka ne surveillant te bayaki bato moko bautaka na Gombe Sud bazaya kotambusa madesu na bango koteka tango baye komona mouvement wana te période ba musicien to faki akoki koyeba otango wana malobe yaki ete bavoyu bazoya kosala trouble na Yelusalemi po bapapa baza kobima noki te pete bazonga Kinshasa nde sika wana bavoyu wana bamosusu no lokola bazobima te tokota na nkamba tosalaka désordre na kati ya nkamba sika surveillant wana tata wana a se faire surveillant asombi mpe bakateni awo na nkamba batie ye mpe garde wana ndenge batiaki ye garde sikoyo papa Mfumalongo ntango azongi ye azalaki ya kofanda mwa pongi mpe esali ye na kifunda na ye ya diamba na poshe Mfumalongo ntango akomi kaka na veranda wana ye azolala moninga mokonzi ye ozolala atelema boye diamba ezalaki na poshe ebimi po na se ekui Mfumalongo alobi c'est quoi ça papa di tele va rapidité papa biloko mabe babolo papa mambo pe na sima colonel mais c'est quoi ça surveillant na garde na porte na bo bazuye parce que yo oza surveillant ya wapi o naza nanga surveillant te teni na sombika ko teka kuteka madesu na biso nanga batali est-ce que ozo faire circuler ngo oh tozo teka ngo kaka na ba jeune ndenge dala aba pesi rapport na papa Mfumalongo papa dangena papa lobike ya ngo tozo kotinda bino batu bozali ete ba gauche ba surveillant batu ya sécurité faut pas alaka très sévère mais wana boboto la yeteni abima bosale likambo moko te poso ngamo ko mnakangi ye soki bino moko bokangaka ye nde sikonde bokisi na premier pese bopesi etumbu mais sikoyo ngamo ko mnakangi ale
boboto lega teni azong sabilamba na yo kotake na nkamba ale bokende kotika ye ti bake kotika bango ti oza yo moko to toza misato wa baninga na yo baninga ona si bakuti ba misusu bakoti na koreki ba misusu donc si bakuti misusu wana koti na fliki bimisaka bango ti na nsala ndenge nazoloba boye bamusicien ya nkamba to ya Kinshasa boyebi malamu ndenge nini babanda kobimisa babato mabe wana bazokende komisa bango ti na nsala papa alobi bobeta bango te bakende malgré bamusicien bazomona motema pasi bato oyo fo betama na bango papa bapekisi faki oye oyo bozalaki bobanda kobeta mokemba ata te na nzela boyebi likambo yango boyebi lisolo yango oyo banda kobimisa na nkamba na 5 mois wana awa papa pasteur. Merci Nkolo na ozongisa biso soso awa na komona tata na mwana pe tata Molimo Santo papa commentaire ya mingi ezali te biso tozala matoi toyoki tango toza kolobela kobida mobida c'est-à-dire toza enchaîner malaboko pe na ba musique ba nzembo ya libanda parce que kuna nde esika nzembo wana yango nde etindaka mutu akokobina donc batu ba jeune bazala bezalele na cité ou ba tie na bande cassette ya ba musique ya ba bien on dit maman hein décalé oh misusu bakomi tia ko wala écouteur na litoyi azo kanisa faki nzoka nde azo défiler na rythme faki nzoka nde na litoyi kuna ala na musique ya libanda ajeno ye mikolo ezosalama tozomona ngo papa ezomonana ingeta papa akota ndako ya nzambe oyo po te telefone etya makelele te nzoka nde azolanda ne musique amisusu ekomi kutu fiere okomona motu nyonso etengami mpo na nini atie écouteur na litoyo oh yo mto yena ndako ya nzambe po kutu tye biloko ndenge wana va passer bosilisi na bino yango la tata tolobeli likambo ya musique ya libanda nsima nde toye kolobela likambo oyo papa Mfoma Longo mokonzi lingomba uti koloba te ntango tozalaki bana mike tozalaki makambo ya bana mike le ntango tozalaki bapakano totambolaki lokola bapakano awa lokola toyebi nzambe tokosala so mosala bapakano te apôtre Paul azoloba ngo na 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11 le temps tozalaki bana mike tosalaki ya bikolo ko tokoyeba bikolo tokoyeba ndimi tokotika biloko wana yango na papa ye koenchaîner na likambo ya Saint Pierre oyo atunaki bango soki bapotre soki azali na nani bango mokolo wana batunaki bapetelo Matthieu chapitre 16 verset 15 atunaki bango te azali nani lelo yango na tiko makambo ekomi lipai na biso likambo biso tovandela oyo ya nani eze ya bunzoto to makambo molimo soki eza makambo molimo makambo bunzoto ezokotela wapi babuso papa na telemi na nga wana papa ele nakomona tata mwana tata Molimo Santo merci Nkolo me tokosenga boye mpo tokolemba na koteya te na ntango na papa diangenda toza komona mpe na bilili mosusu okomona ye moko atelemi liboso aza kolakisa ndenge marche oyo ndenge defile esengeli esalema e bambuta bato nyonso na nsima tozali kolanda ndenge papa aza kopesa exemple yango wana toza kosenga boye biso toloba kaka bagene te me biso bambuta esengeli totika bakiti ya kovanda ezala bapasteur ezala baselo bamama na batata ezala balongi na tenu na biso pastoral tokota na defile tolakisa bana ndenge ya etamboli ya defile lokola bapasteur baselo balongi tozali mingi na bankengi soko biso tolati tozali kotambola toko
ezala koreke ezala ba mouvement nyonso tu bakapita na bango libusu mpo na kati ya komona na kati ya ba lokola oyo papa nani Jean yo ozalaka pasteur te olata tenu no yaki pasteur otambola liboso ya bana na dirigeant olakisa bango ndenge esengeli kotambola biso nyonso tu banganga nzambe papa soki bo ezali kaka proposition nazali kosala dimanche biso nyonso tu banganga nzambe totika bakiti totambola défilé bana bamona défilé yango ndenge ezalaka oya biso banganga nzambe ça sera pédagogique nde kozala pe exemple totikaka tovande tozali kobaye kwa bato moko bapensionné moko boye biso tozonga na mosala totambola bana bamona ndenge bakotambola na nkombo tata mwana molio mosonga nkolo nalingi napesa témoignage moko mpona ntina kozanga mibeko ya lingomba moko moko tozali kobondela na centre na ntango ya ngare nayebi te mama clémence oyo ya koyeba papa mfomalongo ayaki retard bakendeki ebembe na kimbanseke ntango papa aye de bilenge nyonso baza libanda liboso ya centre bazosomba alors papa ntango akoti mbala moko na ngare azelaki te avanda bapesa baceremonie ya bambote mbala moko azwi micro abi bilenge lokolo bozali koyoka te mayenga nazali kopekisa mokolo mosusu bakolia nzoto bino na bangulu na centre d'accueil ezaki dimanche lendi nango na ntongo papa tango ba jeep ya la police ezaki baza kotia ba numéro ba 072 ba 040 tout ça ba jeep ba kun ba centre je crois bien na ntongo ezaki so ba kutika ka ba jeune na groupe ala jeep ko ye kangi ka ba jeune bwaki ba no mutuka ba kena bongo destination inconnue hein da ba police mobile ba zaki da ba nova donc papa ezaki likamora ya pasi moko mususu mwana mwasi mususu pe mbula ezobeta alati mbula polisi bilamba donc siko vraiment zaki calqué papa silikaki makasi famille ya mwana baye kosenga bolimbisi papa siliki loko dino zo kolakisa nga na yebite donc biloko bingi ba erreur ba faute oyo tuza komona donc to sito molel to na ba ite to wuti kuna to moni yango to zo pekisa mpo ete to zo échec ete mais plutôt to long nkolo la télévision. Merci Fumunzambi na kombo na tata na mwana pe Molimo Santo. Bopesa biso mayele papa tomi batela. Maitoza kosala ekokute biso cher. Peut-être que lokola tozali na nzoto boye. Tozo komona ke tozali ya kokoka. Mwa malaria kaka ya moke tobimi deja biloko pamba. Nzambe na biso te ya biso na mayele tozala na mayele mais tondimi ke biso moko pe ba mikolo to encadrer bana na biso na défilé chaque mouvement yo responsable monisa ke yonde mutu batia kotia ba mususu na sima ba mususu na kati bino ba mikolo mutu na bino yende azala liboso. Parce que soki nzambe asilikili biso banso tonde tukulela nzambe salisa biso tomona bisengo nde ozolakila biso sino papa atako age tokobwaka age biso tomipesa pe na défilé tozala ba pédagogue totala tote ya bana na biso po bango pe baza ko contribuer pe na kotonga lingomba na kombo na tata na mwana pe Molimo Santo faki pe badiezi ya makasi te makambo ya makasi pe maleki kuna miziki oyo ya bunzambe ya mukilite na kombo na tata na mwana Molimo Santo nasima bai bavandi la kabino nasima babini la kabino bosepela komona bango basala bongo ba disciplinaire batelema. Merci, papa, pasteur, pour vos ongles.
merci nzambe tutonde surtout les kamamolato les sous les mundele wana lobakete. Ils sont vêtus de leur manière là, donc ils sont conscients et qu'à partir de la maison, ils sont vêtus comme ça et ils savent qu'ils vont aller danser. Donc papa Fumalong, le Cambouane, Salaka Yempenza, facile. Quels que soient les jeunes garçons, tout comme les jeunes filles, leur mode d'habillement. Donc, on dirait que bakanila ka papa Mfumalongo. Encore peu basi. Mundela basi ndenge bazalaka. Donc. Oui, papa pasteur. Non, papa, il y a tout dit qu'on va dire qu'à mode, il y a l'atelier. Babi, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par l'habit. Donc, mutu po ba yeba te azali mutu ba ko mona ye ndega lati ba bi a oyo azali sango mais ba fo sango pe akozo elamba pasali nini alati mais ta ba ko mona ba ko donc to so ko pekisa que même uniforme mais yo ben uniforme mozo tongisa mo modèle mabe mais yango uniforme eza elamba cité eza elamba église mais aux autres tongisa on modèle mabe mais na éviter ce qui mutu la biso sala to papa Saïd a l'obréza na virus to éviter ce qui parce que ça comprendre te jusque là ndenge ni papa papa tomboli mongongo papa bana bakutosa merci biso tozo ko reproduire kaka maloba papa ndenge papa Mfumalongo papa Simukimba Mjangala lobela kyango ndakata na ndako nzambe mkula yenga yango beto stima loba wana papa apekisaka makambo wana